Nayeti na station. Batelinga 5 litres. Bapesinga 5 billets. Au concert à l'E29 na stade. Nabi c'est bon ma boma. Comment t'es na mutu baba komi mu kontomolo fait rigolo. Batindi bino tondeni. Oti, nabi c'est on va vous filmer et puis je vais vous mettre à la justice. Batindi bino. Naba mise mutu tokota na bango na bakabine to beta na bango papa. Ça déjà na do qui a mis kilo ke beta de. Histoire papa mutu akoma commissionnaire na Matadi Kibal. Chambre, salon, cuisine, salle, tout est galopant. Na mona kimbutalika ko dernièrement na Kimbondo. Likolezo inda Nathalie nabia Nathalie kibana na ye. Bela batika la ba orphelin. État des droits, il faut faire très attention. Avec quoi? Ah, état des droits pour na lobi na yebongo. Na prévenir yé. Tout a monté kufa pour bana batika là. Il faut faire très attention. C'est pena bana balia batika la ba orphelin na yebise bana no balia batika la ba orphelin lelo. Ngana mona kya ko mela kingai. C'est vrai. Na snap ki yango mena boye ko tcha na snap yo yebi. Na banda longwa. Na baka yao ba pesi na 5 litres essence ba pesi na 5 billets. C'est quoi ça ces histoires dans ce pays? Mon ba ressortissant, ressortissant, hein? Ressortissant. Ressortissant. Comment t'as na chulubana? Bato ba ressortissant, ba ressortissant. Ressortissant. Bato ba bimi kuna na ba ressortissant, ba ressortissant. Ah ba bato ba bimi kuna na onge muzika. Griffe wana na yokango kala. Ela tamaka sote la coste bangando. Mais ba comportement ya salaka oyo. Ngana fani. Nako déborder mutu atindi ngazate nako banda ko finga na ngai po ngana za na amour. Sito ya mbioka lokola fanatique. Te honte aussi. Nako banda ko finga na ngai ye. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation lokola ardoise. Mais avec Given, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison Given. À Bossali Binote. À Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison Given. Bah l'ingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo! Lundi 10 octobre 2022, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue parce que vous êtes très scotchés, connectés à nous suivre de partout. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Je suis dans la commune de Lingwala. Aujourd'hui, je voulus commencer ces débuts de la semaine avec Nika Boronina, le padre Palzuria Motoya Yambo, figure emblématique de la musique congolaise. Je rappelle à tout le monde, allez-y, consommez massivement l'album Dynasty qui est dans toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, consommez l'album Dynasty. Et puis je rappelle à tout le monde que l'artiste est au studio, il est en train de préparer Dynasty volume 2. C'est une manière de montrer à ses fanatiques qui aiment le monde de la bonne musique qu'il est en train de travailler. Et puis je vais donner aussi directement les informations de cet artiste, les Ivoiriens, vous qui nous suivez aussi sur le net, préparez-vous parce que le 5 novembre 2022, l'artiste et son groupe sera chez vous. Donc voilà pourquoi nous étant que chevaliers de la plume, on est en train de communiquer à nos très chers téléspectateurs de Congo et Sengo Plus, Congo et Sengo officiel le plus télévision. Abonnez-vous massivement, partagez. Je vous avais dit au début que j'avais voulu commencer ce début de la semaine avec Ferregola. Quand je parle de Ferregola, je vois directement Mukwato Mbolo que je salue, mon frère que j'aime beaucoup, et puis je te souhaite joyeux anniversaire. Merci beaucoup, j'en sais journaliste Samaeli. Bonne santé. Ouais, ça va être bon. Santé pepele, excusez-moi pour na gemba mo na ba portugais. Ça veut dire santé bien pour na uchukuna yo yebi santé nanga za pepele nzamba zo songa pena lelo za anniversaire nanga na mi profiter nga moko na souhaiter joyeux anniversaire na vie nanga et puis longévité na vie nanga na famille nanga.
Voilà. Pas si quand les alliés, mais ça n'a trop qu'on fêtait le patron Costa couleur, mais boss à zate, boss à zana mikili. Boss à zana mikili, mais yo yebi patron a rotambola bongote a rotinda chèque koya, to fêter na biso lelo lenti. Puis mbala liboso mona pena mutazo fêter anniversaire lende mais yanga na fêtant. Nazo fêtant ngopo mbongo eza pona batu. Lundi jour en piaka. Jour en piaka mais to fêtant biso to na piaka te. Donc, biso tozara toujours en fonction, mais patron Costa couleur n'a souhaité pas joyeux anniversaire pour hier dimanche. Le 9 octobre, le 10 octobre, donc vient nangai bambota trop place aux amis joyeux anniversaire. Yona maman Barbara Mazirel en direct des États-Unis d'Amérique, mais vient fêter anniversaire na Champs-Élysées. Fêter qui pena na Champs-Élysées, les gars qui pépélé en bétol. Et puis batebele balobaka on a patron, ya ko fêter anniversaire na Champs-Élysées. Image bon open tout monde. Place présidentielle. Oko fêté, oui on a bon. Ah, patron Costa couleur umela na yo honorable de limiter joyeux anniversaire tous ensemble quoi. Mutambon oye wana siko. OK, chers téléspectateurs, on va parler des actualités de Ferregola avant notre quota. Pesa bisonon ou etali actualité ya Ferregola ni Kaboronine. Voilà, donc Ferregola Jésus de Nyans azana mikili. Azolia bambala Ferre azana poto azolia bambala aza pepele azo travailler santé azo travailler couleur pour yo yebingana yo que non faire azaki na prison aza musicien il fallait travailler couleur il fallait qu'il y a ça la peine zoto pas comme a peine pepele et puis le 5 novembre tozana Côte d'Ivoire nazo senga déjà bana ya Moscou ya Mati de Gaulle na moni déjà donc base à deuxième voie et puis charge ya mouvement le 5 novembre tokozala na kati ya bongo ya Moscou na Côte d'Ivoire wana déjà na Abidjan tokozala wana tokobeta nduli na kosenga bato basombaka déjà ba billet ezoteka en ligne 500 000 CFA dans valeur à $400 $300 déjà na kin donc même na Kisasa wa déjà bato baza mobilisé et ça le seul concert na bana poto bazokende kobeta bazokende mbala moko kuna puisque ndenge za na Ferregola za na méchant ko sanati tokotika la susu mutu tante o ndenge za boté donc biso tout le 5 novembre na Côte d'Ivoire tozanga te tozala wana bokoka musique ya français bayembe on a José na Chili innocent baluma na kata concert wana OK tout ça sous budget je comprends très bien bato nyo ça sale bango featuring na dynastie bozala na Côte d'Ivoire bakozala na kata Côte d'Ivoire parce que zamba la liboso Ferregola aya na Afrique banda bakangaki is back Ferregola is back donc tout le monde keba évoluer ko futa pe biya ke ko tala faire aza petit na faire aza petit a évoluer ba malange ba tebele ba kozala bana poto futa ba biye ba waki sasa te yo kozala mwana poto te obeta matolo ke de kuna na Côte d'Ivoire ke nozela mwana poto kuna le 5 novembre na concert à faire c'est que délégation makasi pe golongwa kin pe ke Côte d'Ivoire to sélectionner déjà to okende déjà neza bo déjà ba fanatique a chance to kodie na ye to ke na ba fanatique ba beti mbunda evoloro déjà yo betaka déjà na vita bongama déjà to pointer pas fois ke ndo beta mbunda kuna on a charge wana ya ba biye oh mais faire un musicien international, faire un musicien à Congo, faire un net patrimoine, un bien immatériel à Congo, n'a pas à UNESCO. Faire un musicien à peuple. Faire un pour na Kinshasa, faire un musicien à Kinshasa non, parce que faire un teke umbo yebi. Quand on parle de teke umbo, on va directement Kinshasa. Kinshasa ça na bakolo na ngo teke umbo. Kinshasa ça ba teke umbo. Si aujourd'hui Kinshasa est perdre, ça dit que c'est Ferregola qui a perdu. Si aujourd'hui faire peur, c'est Kinshasa, toute une capitale qui a perdu. Alors, maman va faire la bota la rangoka teo, moi na maman Marie Makese, moi na ngengiri, avana na kitambo, avana na lingua la te. Faire ça Kinshasa mobimba. Moi ni mobimba mona rao. Biso papa ya kuto uta bambujimai. To ebi valer à faire. Bino bakinoa. Botanga on a classe, Kinshasa banana bagolo Kinshasa bateke umbu. Bon négligé bato monteke biso to ba yange kolega bino. Siko bagolois na bagoloise nyonso o baza na République démocratique du Congo o baebi que moto yambo is back naye et za na Côte d'Ivoire ba préparatif nango ezo la ndenge nini surtout ba o ba participera déjà na répétition y absence y a faire ndenge nini ba fanatique y a faire gola bazali ko se préparer parce que yo yebi je vais rappeler à tout le monde que le billet aussi n'est pas cher de Kinshasa à Côte d'Ivoire ezara nango pe cherté $500. Donc, préparatif ezaka que tozo mobiliser kaka batu. Ferregola zoya na Kinshasa mboka oya ye mabele mame.
biso ba Gaulois ainsi que les amoureux de la bonne musique. Okoza no za no Gaulois te me olingaka na musique kaka bien. To senga bino toza le longo atambongo mbongi. Bombaka na yo $500 c'est rien. To melaka ngo ba bouteille ba life, to melaka ngo ba bouteille ba Heineken. Et si la kaka na ba chele ba Mompono, et si la kaka na ba chele ya Imika, ozo comprendre. Mais pour la nini te to kendo se pesa mato ina biso. Préparation tozo sala yango tozo mobiliser bato. Simon Kimbango botelema, papa Jangenda, pour faire azamona na bino. To se mobiliser, mbongo e komona na toke de Côte d'Ivoire. To Côte sa awa Côte d'Ivoire bakena na ba visa li sosote. Fatia sa règlement solo. Vous avez un visa volonté. Te, papa, soit vous en mbongo peut-être ya mpuli bombaka tcho kende Côte d'Ivoire. $600, $500, c'est rien. Pourquoi rater mobilisation et salami na retour il y a fait rigola ah on a sol il y a République démocratique diko. Faire azamu tuteto bandaka mobilisation modèle wana. Faire go sanga pena toke ko izoela biso faire na Côte d'Ivoire. Ba yu tozo yemba pena. Wetu wa paka shibakol. To kuya ku janga chilai. Po ba we obino bozo négliger bato ba kendo yamba faire. Na Côte d'Ivoire. Oh, les bazanga katin. Yo kazane tu we zaka na kisasa. J'en sais. Baza partout. Partout. Donc, tous se mobiliser bien pour faire un musicien international, un musicien en Mboka, un valeur sur en Mboka na biso. Ngansi na loba ngo, likolo ba aluminium, oh minembwe, oh colbat, pas que ça peut combo à faire et ça la moi bien. Tu as avancé, mais merci à Théo Zambrota qui est scotché, connecté à suivre cette émission. Et puis, quand il y a anniversaire, je te rappelle que le patron de l'air, patron Cédric de Tokyo, Cédric de Tokyo, number one. Alors, deux fois que donc, na ebisa au kapi zo kanga makambu. Talaka nzemba au kapi. Babimisi na bango banzebo barumba mais au kapi. Maman la chanson et puis nazo senga pena clip Kalamingi te tozo lancer clip ya au Kapi, une très belle chanson tirée de l'album Dynastie volume 1. En tout cas, boss merci beaucoup et puis asa satisfait. Asa satisfait, mère pas asa satisfaite parce que nzembo wana na yebiso Cédric de Tokyo. Number one. Ok, number one, nous te saluons affectueusement, Gaël de Tokyo. Je te salue, je te souhaite aussi bon anniversaire, que du bonheur, prospérité, longévité. Donc, il est solo et à Nika Boroni, dans la palais du peuple. Il y a un moment où il y a un mangue ouvert, il y a date et pessamité, parce que le bousseau de aucun stade, date et pessamité, tu es sous le palais du peuple, date et pessamité. Pourquoi? Bah, événement, il y a Kinshasa, bozo situé, bah, place, mais bah, jour et pesa matin. Merci beaucoup Jansi. Tu vois qu'on peut s'en date. Il y a concert report au boy, batum sous au date au pesa nganga. Nganga existe rappel na maman et musique. Te au pesa nganga mkolonga bet simbula. Ba jalou bazai belé. Et là batum sous temps on fait razaki na prison 2 mois. Bazo finakaka. Faire wana salata 2 ans, faire wana salata 100 ans. Donc ça net même na vie no balingaka yo. Yana mutu mususu bozaka même bouloté. Ane chauffeur à Weo, mais qui a pas que l'homme malade ou moto journaliste. Où ça Congo te timbat. To boy ko pesa date to robeta concert na palais du peuple pour bokendo pesa ngo banganga. Ba mise bele balinga faire te na mboko yo. Est-ce que ebipé que na ebité selon ma formation na nengo zolobela. Banganga ona ba betsa rambula na ba événement ya batu. Oh, papa. Bon yo ebité que no oro banda anniversaire boy mwana malando pena na kwa bon. Mwalimu sala biloko toleka. Mbala moko po likolo yindi événement baby. Est-ce que ça un événement oyo yeba tona oyo yebi sikoyo que soki ndule betami mbule ke beta. Na bébé chanda ba beta sambula wat. Bébé chanda chabango tous les missions qui ça contre mur. Bébé chanda salle plein papa. Tous tuka boy 11h. Mbula mbala kata. Mwana benda kwetu benda. O sati benda bika o longo tuke événement to yebi. On est kala siko ya mikolo ne o senti mbule beta mukoni te ponga na yebi na ngai ke to boy ko loba faire balinga kaye d'abord te et pas ba musicien mususu c'est que collaborer na banganga mutakomo déjà banganga wana omona ka kisasa baza bande kwa faire déjà ya liboso baza bateke wumbu papa yo ko yanganga uti yo ozanganga ya wapi uti ngana jiko yo kozalanga na kisasa te nganga chef kuchime faut d'abord ozala teke wumbu. Po ba bilima ya Kishasa yendi mayo.
Yoko utaka katenganga mungala uti na bongala tio ya okomi ngai nganga ya bagi na Kinshasa oza mungala ten esimba ten. Mais yango moni to boy ko pesa date. Mais batu baye ba pena ke Ferregola aza le seul musicien congolais oyo akotondisa place oyo et puis moto akotondisa na basal tout esa manakini. Eza salle de martyrs. Eza na ba salle de spectacle ko le ka faire azati. Pona nini? Puisque Ferre aza mwana Kinshasa. Papa, yoko bunda na mutu shebango te. Ayebi ke mbeli eza na cuisine, ayebi ke lichette eza na sambeto. Ayebi place ba technique wana to eza. Ne moko na Ferre. Mutu akosala ba plein na kati ya Kinshasa ko le ka faire azati. Ngana yo papa tokoloba mwana mama Marie Makese ngiringi wana déjà bakoya. Chango wana déjà et d'ailleurs Kutu Ferre aza le seul musicien ya 5e génération o abeta ba concert rebelle na Chango. Poza na ba musicien mususu ebele. Oyo moni bazo sa succès. Na Chango baza na batute baza na population te. Mais faire a livrer ba concert rebelle na Chango. Ba na Chango bayebi. De faire aza le seul musicien congolais le préféré, les chouchous de ba na Chango nan. Luka déjà vient ton azo solo là déjà pauvre aza pire vie à faire. Ventone bongisaka déjà li solo yebisa bana kan Luka sima faire poza wenge. Aza le seul fierté ya mwana na ye vient ton abimisa so la fierté lelo toko boya ngote. Alobi boy. Bat bota la biso sikoyo. Tous na ba date oyo ils ont déjà confirmé tel que namoni pe vient aussi Léo Scram a souhaité y pas rejouer les 29 événement na ina imka yuzo mononde ngombi événement to biso tout na musique ezaka automatique jansi soko za bien netinga soko za bien na feri ngape na oza bien na yo ata balobi oza yedingo oza bien na feri te papa na ko signer yo to koyeba na mulai o signer dingo. Oh, mais nazoloba, tant nazoloba bongo tozana ba écouteur na matoi. Ngai na nduli ngane na monela masolo. Soko za bien na feri. Ngape automatiquement na oza bien na yo. So qui fera bien tena et dingo sani. Oh. Feri déjà ngana yebi ke aza moto balinga raté d'abord, balinga kayete pona richesse azara nango na Congo. Balinga kayete pa batu nyonso. Feri aza biro nanga. Lelo ngana longa mbujima na ya na komotama na mutuka. Eza pona feri. Nakolinga kutu te oya kobebisela nga place ngai na futela ka bana nga nchiki na kendela ka toilette. Yo simba to. Nako signer yo. De même chose aussi nga na koloba. Soko za mabe na faire ou bien oyoka na faire te nga pe na koyoka na nani oti. Esa bongo. Soko to komo to la pe, to komo ko la pe hein, to komo ko la pe makampe komo changer. Mais lelo yo batu fo ba yeba pena ke Ferregola le padre a oya Kinshasa eza muta obangisa d'abord faire na ba musicien congolais azate. Ndenga bazaka wana. Kobangisa c'est-à-dire to kobangisa tenande. Eza na ba plein, eza na ba fanatique, eza pe na makambu. Mutu aleki faire azate. Papa, faire azate le seul musicien lelo nzembo na ye komi na ba sonnerie ba téléphone na ba président, ya ba na présidence. Lelo soko bengi maman Denise. Nyakero na pese kutu bambota trop première dame. Na longola lunette po yo yebi. Na respect. Denise Nyakero. Soko bengi kaka boy ekolela kwa Mama Denise Nyakero Mama Denise motema ya fachi béton. Même yé moko pena mo kwantombolo place azwami na présidence. Exige batu. Aiza bango nzembo papa toyemba nzembo présidentiel. Yo kasane te bakocha nzembo nini? David Mangaya. Boss lady. Na fani Tshisekedi. Chichi. Le nzembo na biso yango moko nanu. Eza une chanson très promo. Yango moni batu bazoloba. Dynastie simbité. Dynastie foiré. Papa, dynastie zobeta na présidence. Même na yo ngana to yebike no, à part nzambe likolo, awa c'est l'état. Yo kasani tamboka na biso nani nzambe na biso. Fachi. Mais si ko tomba baolo ba dynastie, tomba baolo ba dynastie ezobeta te. Yo moko na sondage na nengo tambolaka na ba boîte de nuit, na ba bar. Ozomona évolution à dynastie volume 1. Et tambola bien pour bien en savané moitié. Des fois que tout est viens mobiliser déjà Bakar. Jésus Lingaya mobiliser Bakar viens savané moitié. Mutambon a la raté. Il est là, azan alar a kotikala na lar savané moitié. Des fois mobiliser déjà Bakar. Tout on a boy ba desa c'était que no me ma faire po to ba jenenge zalaka. Bakanga pena Kester aya o sentir bela ba desa set ba kombi te tout rotolinga ngote.
Tozongela, mam tolo ba promotion à dynastie, na ba boîte de nuit, na ba bar, na ba terrasse, yo tambolaka. Je crois Costa couleur après ça déjà mutuka ozo permettre yo tambolaka. Naziz makukula to waki de dynastie lobby samedi. Le longa na ozana yo na me monaka. Le loto okenda na ebite so tokendo kufela wapi. Dynastie ezote kama. Kobeta na ndako ya mutu elingo lobateke oteki. Faire azal numéro 1 ya ba congolais lelo na musique à Congo. Kobanda bebeta na ti wendo kolosoi. La plateforme peso qu'elle est bien. Forme, je parle des plateformes d'abord. Azoteka bien, tout faire azo somba train. Parce que 4 coups bien c'est quoi rendre. Mais yebisa faire un alar il y a déjà il y a dégâts. Faire azo somba train. Bato on entra bo banga masade ba coin wana po azoteka fort. Les seuls musiciens congolais azoteka na iTunes, na Amazon, c'est dynastie. Asomba jet, c'était ma somara train. Mais pour nous servir banamboka congolais n'a pas ba gims bazana na budget papa les salons ni na ba réseaux sociaux bat baolo ba que contrat ya Sony Music na fait rigola et katani faire d'abord azamo na nzambe. Est-ce que c'est à solo wana ngana tokoye bango soki peut-être pas ja faire lobby yango toko bana koloba makambo te ngai na lobby boyebote ngai toyeba ke faire bakangai kaka na page ya faire yemoko a publier lobby que non azana garde à vie. Même pas Joana Yeko le bac faire à la liberté provisoire. Même pas Joana ya onde lobi que non faire rigolo à libéré. Alors, ngana yo information modèle wana na kobeta ngoli solo pambati. Ponga na travailler na bureau te. Ngai na la direct na yemoko le padre. Ba bureau comme na ba DG Blaise Mpolo bazo coacher makambu. Ba semundele ndombe pichu botoko. Ibu noir bazo coacher makambu. O senti kuna bango na bango bureau ba tressier les abafandi kuna. Biso toza batu moko ondene tu mope paraine. Wow. J'en sais. Nga naza rechargé et puis nde naza boye naza défenseur. Ya marambo etali marambo akofinga faire. Yo batinda ka yo po finga. Batinda nga ete nga mo d'abord naza fan. Fan ya ko sala marambo selon ye. Ah OK, donc yo fanatique ko sala marambo selon. Marambo selon nga inanu. Batinda ka ote. Te ko tinda wana nanu te. OK. So ko za selon fan. J'avais suivi une émission, je crois, je vais citer les noms même après. Balobi, Bagolana, Bagoloise, Basombi, Babillet pour les 29. Il a fallu pour pas qu'il va jouer dans le stade des Martyrs. C'est là, s'il te plaît. Au bandit de Mabe, pour ngai déjà na ucho kata 5 billets ba pesi ngai. Awa na total na bandalungwa. Et indaki. Bino Bosombi, Bosombi, plus de 30 000 billets. Pour mais en fait non ngai moko boga de la presse na total na telemi bonakar bateli ngai nazaki na $10 ba pesa ki ngangwe pa vie na ngai ingénieur Kelly Moki autaki mboko ya Dubai a pesa ki nga $10 bi muko acha carburant na presse pe ba mota trop bon séjour bon retour au pays ingénieur Kelly Moki abi kende o cha carburant na kati ya essence ya station na yeti na station bateli nga 5 litres papa ba pesinga 5 billets au concert à l'E29 na stade na bisetin bo ama boma bo monteke na mutu ba komi mu kontomolo faire rigola batindi bino tonde nini outi na bise on va vous filmer et puis je vais vous mettre à la justice batindi bino ben oui ça système yo sala mabongo somi carburant ba pesio ba billet ngana mona kyango komela kingai na snap c'est vrai na snap ki yango mena boye ko cha na snap yo yebi na banda lungwa. Nabaka yao, ba pesi na 5 litres d'essence, ba pesi 5 billets. C'est quoi ça ces histoires dans ce pays? C'est que ceux qui ont tué au sommet 10 litres, ba pesi 10 billets. 10 billets. C'est quoi ça ces histoires? Yango moninga nazo ba faire rigola le padre mon kontombo azo teka. Funga ke landela la station. Papa, zwaka moto ou bien zwaka arkende. C'est quoi ça ces histoires? Yango moninga na lingo beta masolo wana te. To beta masolo promotion na biso. Na ba vie na biso wenge nenge tozalaka na biso. Ngato ye bakaka parce que na landa ki yango et pas confrère na biso mukuba na biso natilo kole nenga natilo kole. Azanan. Azana media ibi natilo kole. Olekiye. Yo ko zamana bitinda. Otindi muto batinda basimbi sakasak. Musicien songo la bi pepa. Zwelanga momi wana au presse. Petit wana za bien. Comment journaliste otika kataga gombe munene pe bon munene pe za mayele te na kasane tu munene abato ezande mayele za munene menzoka mwana bitinda basimbisaka yesak ko bengelaka musicien ba momi kapo na nzela poto papa et Robert langa lisolo muto azana do vidage do mafuta vidage yo leki impact it
Bogard de la presse, solo la nano, s'il te plaît. Tchatcho eza rumba te, eza kofite. Lobi boye ote na bando sala baje. O sala baje ndeni. Ndeko no Lumumba kuto apesa biso indépendance ya mbala kata. Yo yeka mbala moko bo sala biso baje. Lumumba sala biso baje, yo soma batete ba sala baje. Parce que Kolandaye alobaki ba détracteur ba sombi plus de 30 000 billets. Yusko na yoki na station ba kabelio. Bango bakamati billet ba ko pesa ngo na station ba kabulila bato. Na tracteur a moto. Bango nde bazaka ba tracteur ya feri. On est juste kaka ba place oyo ba billet côté kama et ça la ma et pas ba tutu na wenge pe na wenge apparemment ezaki na ba place oyo ba doit ko somba pe ba billet. Jansi. Bon, masolo ba toi na te pardon. To beta masolo feri akoya kan concert ezaka faire comme na taille nini boni maman to beta masolo faire pardon ba sujet d'actualité to moni pe que faire azo préparer événement pe à Stade de Martyrs na parler du peuple ce sont de stratégies 2023 to ko chango sko na mbula o sentir pena que to che événement na kata mbula mbula ezo beta bato bazo randule octobre pesa moins mbula biso to beta na stade na parler du peuple na esplanade wana nan toto ndisana wana plein nan na senga vientoni ya mobiliser ba yaka tout na kan luka ngai côté ya baluba déjà ba wewa ba lesolezo aussi na kangi déjà venanga David Matadi bala teke umne tombera Jean papa to kangi 4 coins ya gisasa na batu baluba tout do nazomona déjà place wana ba wewa ndenge ba kotonda wana bandi mitu ya Moïse mbi bana betel toujours pe banozo mutu komata suwe wata na te na mataka o papa o bon yo ko boya pena place yo uta donc net toza na mobilisation toza mobiliser ka bato ko beta na masolo bato wana te se ba vida kala biso tozo sala musique pour lobi aider Congo. Bogard de la presse, tozo ki nayo maleme parce que toi qui vers Rio parfois na ba concert ya Nika Boronina le padre Palzouria waza figure emblématique de la musique congolaise tout le monde a mignon Abraham pe ayaka Hermo Basolo rana ferré mais tout le monde y a bandi pe ba promotion ya ba soutien ya ba artiste na ebité so ki bino pe bo négocier ki na ye assez la bino pe chanson to promotion pour na maramou ya Stade des Martyrs na bino na où y a parlé du peuple. Te même Côte d'Ivoire par Rosa. Te même biso d'abord on a déplique mutachaka bango tout penser likolo déplique pomba nuance. Maman na chanteur de faté, toi na miel de son. Meilleur chanteur de sa génération. Wale tous les chanteurs na moment na ye na koyemba. Toza na finite, ana mikili. Biso to beta li solo bato baza actualité papa. Abraham ba concert ya fait. Il a fait nzembo. Et dépendre na ye, asali bon, asa musicien engagé te quand même. Asa libre à cause la makambo selon ye. Mais biso to za ba musicien o solo lo alingaje manzembo. Tina Haïti fo bayoka. Papa, tangela ngai ba petit Binyo Abraham oyo yoka na venir na bino. Ba petit nande. Ça dit que copier coller na kombo. Pour biso to yebi que no petit frère azalaka azwa kombo affaire to yebi que petit déplique azalaka to yebi que petit ilunga azalaka ba référence mais Minyo Abraham azana référence c'était na venir o mutu moko boy mwana moko botami lelo na kombo neto bandoza o kombo na nga Minyo Abraham azana été sko kota la vidéo o tozaki na Rio de Janeiro tozaki pe na Abraham alobi Rio de Janeiro aza faux chanteur yango ko yemba ngo na Kongo ngo pe ya mais ko yemba ngo tangela nganze moko ya Minyo yo yebi ça banze mo belé ba mo pirate c'est iPhone 11 na clé ya mutuka mais yo biki ngala chroniqueur no so na ngaza ba ngala ibanze mo sala micro baladeur papa matanga ezala artiste moko azana nouveau né to mukutana na bango na yebe ba musicien na mboko ko betela ngali solo te na kata nduli na yebe ba musicien ke oyo soki comédien akufi boye ata yebani te photo kutana ye boni ba aventure boyko yango ekomi nini yango ko likolo kaka bralima pardon sélectionner ka biso ba musicien oyo ko chapoa c'est quoi ça ces histoires micro ekomi opesa bato bateti ou bien ndeni bon toutes les façons ba musicien wana ngana leki ba on impact. Bogard de la presse Nazana impact ko sala baje kombo kenda ti présidence yo yeba mu ko ntombolo te papa oso ana chroniqueur solo ana obia rengema
Oh, Jesus mu kontombolo na bi yes. Jesus mu kontombolo. Ya chance na bi ya. Mrs. Congolese people. Papa. Une heure du temps. Oh, tu n'as bien sonné. Tu n'as pas piqué à c'est bon. Tu n'as pas mati de gol. Tu n'as pas faire sur solo. Tu bêta une heure du temps solo na ou bien ringema. Non, tout Nancy Bassele que je salue affectueusement. Tu bêta le solo batu bazalaka na pointe. Yo bêta le solo muntu. Azara nante. Ngana bêta le solo que na salle. Davido atelemaki wana bise bongo to solo la sikoyo. Vous avez ba photo te ba vidéo te na Davido ndeni. Papa, nazana ferry. Mutu aleki tous les musiciens en Afrique na koyema na voix. Kokanga photo na ferry zanet na kangina Jésus point barre. Papa ata ozoyema na saba chevi etalinga ite. Les seuls musiciens congolais tozana en Afrique c'est ferry. Kabina bosara na Davido mais tout le monde a ba image te oya. Papa, e bongo ngana okena wapi? Ngana zana Ferry na Davido. Papa, faire avec tous les musiciens wana ou bien oh, et bon ka photo ya ko publier kango? Non. On est en musique té. Papa, ba faire ba sala succès déjà, faire za mwana muke, wenge beti, mutu na kata lobi, ana jeune moko azoyemba danger net jibe ferry. Faire za sous na ba niveau na te ba photo et après photo. OK, no tcha on a galerie présidentielle ou bien den. O tcha ngo wapi na mise nini? Ba mise belé ba kanga ba photo libanda na ba Michael Jackson. Tokene na ba mise national so ba photo na bango ba izali. Est-ce que Batang Sarban a bango ba photo na tchik? On parle de la musique. Musique n'est Batang Sarban na classe et non ba photo. Plusieurs photos, aucune œuvre. Après tu me dis que non, moi je suis musicien. Obimi Sinzembo saline tu cours tu joues. Ça dit que succès à lelo bana maternelle. Et yemba mi lelo lobi boinya. Boni aba manque si single ba bimiseli biswa récemment. Mais faire azawana, so que ba tchelo maboko pamba ba tutu ba kosima kaboui. So batelo tala se mazonga muto otala kaboui. Donc faire il a des œuvres monsieur. Bogard de la presse, toujours qui est malé mais parce qu'il y a des actions. Uti bamboka ndeko nanga to uti bamboka to yebi valeur à faire. Toujours koyoka ba chanson à faire. Na bakino ba yebi linganga ye. Alobi boy. Bill Clinton alobi na évité so tala qui intervention nae. Ou alobaki pona ngema makanda weronson parce que tu as vu que dénicheur ya ba talentueux oh lelo tozana nika boroni na le padre tozana ba Célio Scram tozana ba tunyonso et puis Bill Clinton fait partie aussi mais Bill Clinton a bien sacrifié a vie naie pona weronson alobaki on a ndenge mo boyakanda a sacrifié a vie nae mamona le roi net a gagné te na ebité yo étant que analyste étant que chroniqueur de musique étant que fanatique mais le man y a bonne musique. Réaction, il y a Bill Clinton. Bon, de un, d'abord, Bill Clinton, c'est un grand frère. Azana Machamomen. Ande Konanga, un grand frère Pena Machamomen. Et puis, Azama, c'est un président Nanga Foutaranga pour chaque fin du mois qui est fait rigola. Et puis, Aza pire petit à 20 tonnes. Nenge Babana Maramona Baon. Nana yebite, sacrifice naye. Naye bien ngote. Nenga bazaya ba massa fait rigola babi ndombe 20 tonnes vient na bango en tout cas na yebi ngote ba propos na ye na ko le kana TV pour na ko changer ngote et puis moi je suis pas à la base ya ko tala makambo etali Bill ngana zo tala Bill na dynastie ndebil ngana yebi donc nazo tala pena boye poza na crime ora beti wana na yebi so papa et puis batu basala ka ba trophée déjà ko pesa ba disque d'or c'est le moment. Po ezana crime okazo yemba wana ya immortaliser vient na biso lwambo. O ya mibale ye wana koma na ye dangwe. Mwana liboso ye wana koma na ye faire des chairs de poule. O ya misa tout sele wa koma na ye Aquaman. Papa na ngai na biso Nathalie le Marquis ko Nathalie ki bwisa mpipa. Nathalie intervention rapide na sangisi générique KO. Ndebil ko ngana yebi. Est-ce que JDT a continué comme ça la dynastie? JDT a kata dynastie za massa faire. Asa. Asa la tende papa. Est-ce que yoka sanet na wenge nenge bazala kana moni faire aloba na conférence de presse na wenge bakabola kate. C'est la famille. C'est la famille. Your family. Romoling oloba anglais fort. Ah ya to bunda kaka ya bika ba développer Teresa na mboko sandeni. Yo pour mo jo deve. Na ba mise muso tokuta na bango na ba cabine to beta na bango papa. Na bon ni do kuta no jeu. Na kitambo.
moto akenda poto mais États-Unis na ebité so a problème nini. Ça déjà na doc ya mikilo ke beta de histoire papa moto akoma commissionnaire na Matadi Kibala. Chambre salon cuisine salle tote ka lupango wa. Bato wana erote. Ana everything. Voiture sans monteur. Tokota kana sur place à 1500 na Kitambo. Mamni oloba kabo ça na doc, ça na orchestre, azana ba palais. Tangela mutuka ya tambo na ngana tambo na mutuka na komona ngweza basket eza kechi te pocket eza lo ba jaune mutuka na ngya basket etambola wana ya tambo na mutuka ni ye mutaboma mutuka bato rwanda kati lelo rwanda ka comme piéton ko tshaka ba essence à 1500 webiko kolanda ba poudre belé na bambebo bazoko liaka ba magazine baleki na TV ngamu na saliboy papa ba souffra kana nenga danger. Est-ce qu'il y a eu standing oyo kabosi azala nang o ya vivant? C'est quoi? Et rozo vanda place ma yebi marate. Kamba dading oleki kamba dading na côté ozo kenene TikTok mos. C'est quoi ça? Pour ya kana chaîne nationale là au folo ça m'a mis la zela na leki de Kitambo embouteillage. Oh. Mais c'est faux tic-tac. Na webi ke kin ba embouteillage ezali. Faire soko pesa rendez-vous 18h JC baka kozala wana. Papa, tu as un gouvernement qui a l'hélicoptère et mimi. Pour azami ça zo peser papa. Baka bossa zo peser. Taka mutaka na Facebook te. Yo développer o yo zoloba. Ya ka na Kitambo. Tout ali bossa doc ya mikili. Ayesuka kai momi moko selon le solo ponga na gendo les recherches type place ça. Ayesuka kai momi moko boy lupango wana. Pas ça commissionnaire na mapango papa. 5 commissionnaires de mapango. Ye azama kasa ko benga bato sali. Si un leader à groupe comme commissionnaire. Leader à groupe Rosa na lupango na ye azoteka. Tolingi polémique au thème mais bon bazo peser pété. Les Gaulois et les Gauloises bazo peser té. Et moi puis polémique ça la moi bien. Yo lupango o ba ibisa ki ezoteka ma peut-être déjà ye alinga teka lupango za na. Peut-être si ça ba chantier na. Agenda beta concert et pas na bango moko nanu na Matadi na Kibakongo. Comment yo ministère ba héros yo okende ocha na concert de kwanga tesa okoti concert. Olinga ko sala izina ba kwanga. Pour faire information là. Na utaki Luanda na utaki nzela makolo papa na ngai kabita mota mutu ke kufeli biso. To legilu fubia to eti ba Congo boye mutu ke kufita na uti Luanda. Toutes les informations. Yekuto azalaki awa abeta concert ba kwanga de kwanga nteso koti concert. Mais il y a ça là ba millions de vues hermon na réseaux sociaux. Yo page ni oyo lo ba yo tala. 4 émissions. Millions de vies. Les seuls musiciens congolais ça millions de vies. Yako yibate Yako sombate c'est ferré. Mais bah d'idée la coste peu bah ça là. Griffe wana na yokango kala. Et là ta marasote la coste bangando. Pardon. Passons à autre chose. Ce sont le Nabi Aza parmi artistes étant autant bah vu. La coste Aza massa ferré. Amasa na ye kantuele. Taka ba benga na ba kantuele. Mais ba comportement ya sala ga oyo. Ngana fan. Nako débordé muto atindi ngazate nako banda ko finga na ngai po ngana za na amour ya to yambio ka lokola fanatique te on te osola nako banda ko finga na ngai ye mais ba finga na TVT faut gérer papa tant au monde kande leki osandeni muto biso tozo protéger pour na bien ya Congo azana plus de vues pe sur les réseaux sociaux zana to beta otala pena combien de j'aime na ye tala ka bosser otala nana parce que to chité ko to na ko tuka bosser te ka bosara na Facebook te Aza Facebook, au kabose boulemi, mwakanda. Papa, ba téléphone ya sosala ba itel wana okangi photo ba l'actionner toza pembeni ya TV. Ero, tuna ba commissionnaire a Kitambo ba ko Mario type place ya zalaka. Yongolo bani ana agence ya Imo. Azana Imo. Ani ako ça demande pas business balabala kinoise. Mais je te dis papa, baza batonga papa omoni kini mutu kana ngana tambla kwenti coin. Na yebi ba jo wana bien. Les fanatiques bora musique bolande la makamba ba logie ya musique sozo tanga faire otanga batwana te baza ba l'échec tango le artiste ba sala ba vie belé na mando tangela oui faire à koki ozala et les autres aza au delà ya big azali ana ba bonné mukie mais ana ba nombre de vie belé mais au moins na mutaza ba nombre de vie nombre d'abonnés belé ma bazoko ko sala ba millions de vies c'est impossible c'est inexistable. Comment il faut que vous un nombre de vieux belés, mais vous avez un nombre de vieux belés. Vous avez trouvé normal. Ata yomoko.
On est presque à la fin de cette émission. Bogard de la presse. Tossi Sanamamo Italie Nika Boronina, le padre Palzoria, figure emblématique de la musique congolaise. Est-ce que jour Ferigo la Royakin, est-ce que carnaval est Salama, est-ce que préparatif il y a arrivé na Kine Rosa Makasi? Il y a Makasi d'abord, il y a Liboso faire Yeba Gaza Mukongo. C'est moi qui m'envoie Zaraba Congo et là Liboso pour même Nabil d'abord Jérusalem. Il y a une église mon côté et l'église d'abord au Congo, batasimo kimbango. Tous wana nusayao. Ba utoni sana nu aéroport wana mobimba. Catholique. Catholique eza ba faire. Maman na bango sambela kunati. Maman Marie Makesi. Oye barate. Tokanga kwa chikwe. Yana misa ko sala ba plein ko le ka faire te. Maman Marie akokeni nanu ayebisi sango nanu. To yana nanu ebele. C'est moi qui m'a déjà baza bande ko faire déjà ba Congo wana. Ngai na kangi kota ba lezolezo ba wewa tout. Bayuda du Congo na pointe, Chalamwana na pointe, Kadio na pointe, pour na mobiliser batu. Ngai mo kuna na Pampex, na moto na cheka boy. Totali sko batu mususu do o santi pena ke toko kanga pena. Toko kanga po ba déplique ba kozana na kati wana ba miel de son o santi pena ba yebo lotin to kanga. On a bien ba déplique ba miel de son ba comment ba musicien a faire to bazana label ya faire. Te baza bato balingaka bien ya mboka. Yaneti yondengo soutenir l'équipe nationale. Faire à l'équipe nationale. Na moment moko boye ko senga pena biso tout. Toza la semana ye pour na ko défendre couleur ya drapeau na biso. Yango moni ba ya wana basala ka. Kozo biso na bango to wela yango wana. Yaneti ke drapeau RDC bino bolingo tomba ngo moto. Boko misango couleur mususu. Yango ngana bango to wela yango wana. Au moins na musicien moko vandi boye a regrouper ba journaliste a pese bango bambongo. Boko ndoko finga faire. Mais mutu bozo ke ndoko finga aza mutu oyo azolongola Congo na soni na musique. Ngana ko sepela na ngota. Kena sala musala nini? Papa, kena azala yambi ndundu. Azala yambi baba. Faire aza musicien loka. Foka katanga komba faire. Apparemment na mona alora neti yo na ken piana makizembe guerre izalaka na mutalikasu. Papa Obeta li solo moto ngana soana obiarengema. Na soana président Angola. Mutalikasu pas beta et pas obiarengema. Héros. Yo moto commissaire journaliste analyste. Na ebita so bozo sepena musala ontondeni. Baza ba aventurier, baza ba twanzala. Tata mukolo bongo 65 ans. Akenda ko lo baka makambo affaire, mukolo nini faire akoleka na TV na komba Mutalikako. C'est ce qu'on appelle jalousie mal placée. Oui, bien, Jean Mutalikako. À ça, la succès, lelo. Dans une école primaire, na maternelle, nan. Oui, bien, comme âge, père de 6 enfants. Il a 6 enfants. Namboka. Oui, bien, papa. Au sein de Tobo t'a rebellé. Quel piano salaoni? Quel a fait à faire à Salaini? Nicolas $20, tantine Fanny a payé. C'est pas normal. Autant batu balobara tantine Fanny ti le longa comprendre. Avant de rawa pia sala nini? Aye mara na ya ko sa rabino. Aza neka bongo mais to linko ta susu ba mara na bango te mais. Nini ngana na media na ebi tantine Fanny. Ponga na ebi tantine Barbara Kanam na ebi ba tantine Lorette. Les gars ndenge ya la kaka mais apé ki saka batu na ye ba finga ka vérité. Pendant que yaza na baje wana ko regroupa awuti ko futa solo pour votre information bana ki sasa na yoki li solo ke ba futi ba wuti ko futa bango na rotana futi bana na rotana Ken Mutalikako Mumbai ba wuti ko futa bango banene ya ba wuti ko futa bango na rotana po ba bebisa concert à faire ya palais du peuple bango baza banani po ba bebisa concert ya le padre ba bango ba influenceur selon bango na ebité influence ango talaken zoto tu kobuka na kobuka ala TV sonene teo moboko la bangombe na ebite influence ango mais franchement mboka na biso mystique mais bazo linga kaka ba diaboliser batu ba bebe sa campagne pour batu ba kendo yamba vérité. Vous trouvez ça normal? Mais bon ba ebidati ya faire royauté parce que déjà de novembre ba yebi ke tozo faire en novembre ba dit déjà novembre et loko ezate ba bandi ko finga. So comment na biso tant to ko répliquer boy bagola ba lobi stop. Parce que bagola bo préparer nini.
bagolois ba préparer nini pona ceux qui ba détracteurs ba koti ba on peut balancer te bagolois déjà n'est to zaboye muta ko mera suste okosa papa tout eza susu kansonda awe comme idéologie à kansonda kansonda pena baluba umekika boye bu kake kansonda do ovana nanu kimia to boye ko beto mbaso po bakoloba ke voyage mbomba so ko sa mutu na ndako okosika etena beta ke to na Dubai ozaki na ndako kansonda suko bato bamono libanda o swati pena moto na nzoto bamono pena ke yo biloba lo beleki mingi. On va finir avec vous quelques salutations communiquées à Souka Ogo pesa na ba gaulois gauloise o balandi o lelo te ba gauloise ba yeba ke no ndenge za boye na kosenga bana wenye tu bazala sima fere ba fanatique ya Ventone bazala kasima leki na bango po fere aza leki ya Weranson bien confirmé mokile yebi Wera aza vie affaire ya ba jeté. Mais pour soutenir pe stade héritier Watanabe pona nini te héritier aza mwana wenge ezo senga pe ba soutien mutaboyi watazate watazo sala fierté aza sala ba fierté ba moni ba ressortissant hein ressortissant bon watana chulubana bato ba ressortissant ba ressortissant bato ba bimi kuna na ba ressortissant ah bato ba bimi kuna na wenge muzika bato ba bimi na ndako wenge muzika maison mais héritage ça la fierté na ba bien rôle ba peut transfige du groupe wenge muzika maison transfige du groupe wenge muzika maison mais watazo ça la fierté wana tokocha maboko wataza mwana na biso azamwana wenge ba fanatique tout ya faire pe ba soutenir wata c'est pas problème mais biso na yebi kenga na ozaka na ndola sele le 29 na le 25 Poutine Roya aya te ki saso ya ba sele waza déjà na 3 mapango déjà 29 fois wana ça neza musique papa obi ke wenge musique beta concert awa maison mère beta concert awa Marie Paul va beta na imika bato ba yape. C'est le ARA pour na moni niveau nyamakor azotake fora AR. Bon nyamakor c'est que muto bengi da nyama. Te o bengi muto da nyama papa. Muto aza nyama. Aza porte-parole à Kofi Olomide. Nandimite Kofi Olomide aza vie affaire. Kofi Olomide aza pire vie affaire gola. Vie Rambo. Viens na biso bagola bogar. Deux fois ko tout hey! Vieux Rambo na pese bambo dato et puis na yotu komona clip moko comme na ngweza ceux qui pepele ceux qui apepele apelé donc maman na clip via ça la ba clip akanda wana na moni ba mapango ve quadra apelete wana moni déjà ba mapango en plein clip ndenge moko na faire ça ba clip na ba avion na 4 on senti pena la donc un seul clip coûte d'abord jet privé tu peux ça ba mon devoir na tala sur au lobby train te train ezabord faire akosoma po azoteka trop na kati ya iTunes na Amazon akotisi déjà trop asomba train bato na tra bobongama déjà po to ana voiture eleki tous les voitures ba mise congolais Range Rover to ana Ferrari tangelanga mutu ko yoko tanga siko eleki affaire na cher ina kota na mambo bato bayeba maso oui boy okota mambo okota te yo za piéton kokota makambo na te za makambo biso to beta lisolo bato bazana ba véhicule oza makambo mutuka bayebi biso na ozolo ba batu oyo bazana ba mituka ya bien te tozolo ba mambo ba piéton to expliquer nde jansi jansi omoni net na tolio papa yala ndengo na te papa oza mpe olobi lo mobo o na ngai na batu nde to comprendre te makambo yo même butalika kwa kota na yete ba mumba ba kota te tango zo sala analyse ya musicien songolo mitala na nuvi na yo lobi okoza na poso ta mana arrêter oze la taxi. Et bon, ce qui est na ko tout a on arrêté. Pour mutalika ko na kuta na matanga. Tout a déjà des infractions bakanga. Mutuka na ngaite. Na soma pena assurance à libela. Nenge zarana. Papa mutuka ba. Si ça pardon. O ngoko tsanga na terremo o. Mais faut ya ba ke mututa ko finga faire tala vina yo za pieto to ndenge ni pona kuta na re bambule bandi déjà. Na mona ki mutalika ko dernièrement na Kimbondo. Likolezo inda Nathalie Nabia Nathalie ki bana na ye. Bala batika la ba orphelin. Na yeka na kitika vite na biso moni yo. Kendo li asoso apembe. État des droits, il faut faire très attention. Avec quoi? État des droits pour nga na lobi na yebongo.
na prévenir ye tout à monta kufa po bana batikala il faut faire attention c'est pena bana balinga batikala ba orphelin na bise bana no balinga batikala ba orphelin lelo batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngambo ka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Mais continuez à critiquer faire na TV. Quelques salutations dans bateau bataillon. Ah, j'en l'autre. Donc bah félicitations d'abord na Kosa Couleur. Les patrons de l'île. Il y a là dans le patriarche, maître Béra de Pointe des Amunda, Trésor Pembe l'imbattable, Dodo Wechi na Cosmos Azana Kishasa, Fokuta na Dodo Wechi et puis na pesa bambota trona Ereke Sekera. Tozala na ye déjà pepele, on déjà na moni gouf. Yo yebi vendre sa idéologie, Aziz Makukula, Azmak. On a déjà court vient na palais, match eza pepele. Bambota tona batutu balingaka biso match ya Singa Shabani nonda na ki. Chris Shabani nonda vient na tozaki ne lobby. Bangona Dodo Wechi. Tomeli veut appeler $200. Na ese vie na mon nyonso bapesa kotanga na TV bapeko $10 carburant au lobby 200 tangi. Bon yo lingi to sala ndeni. Match ya pepele. Donc bambota tona batutu balingaka ngai quoi. Merci beaucoup et voilà donc c'était Bogard de la presse, on a fini avec lui. Merci à Pichu Monsia, merci à Yannick Bonteke. Yannick Bongondo 4 fois Mobali et puis sans oublier Nancy Bassele. Donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous massivement, partagez, aimez, c'est très important. C'était Jean-Sil Luonda, attitude égale respect. Congolais solo.